na choc azali na bango na kotenge susu yo yazo do bande ko bazali ki vraiment ebele ezo dépendre na mutu ndenge azoli. Voilà, bonjour, bonsoir. Na bande konos tout au Bolanda biso partout dans le monde. Merci na bino tout abonné na biso via TV Monde au bo s'abonner vraiment na site na biso to sengara bo s'abonner tant bo s'abonner yango sala ke to masa toujours bolo et mata pour sala vraiment bien. So bo moni susu to kiti su na terrain to ekara ko lela ne bible yango mo loba to lela na ba leli to sepela na ba sepeli. Yango su to eko tala ndeko na biso chef na biso papa na biso chef Branly o ya bungisi molimo ya papa na donc tozole la rare ensemble la bino batu bolanda biso et ça la vraiment passe ko bungisa ba o baza très cher pour na biso en tout cas et ça la passe yango na to tika ki papa na biso Branly te tozana bande na bango ya papa na bango kufaki ti lelo tozana chef na biso yango to mona groupe mobimba ya nouvelle vague ya mama via Kunmada. Toza vraiment na passe, toza vraiment recouvert là. Il y a une délégation, il y a un groupe nouvelle vague, to kiti na mabele pour na ko la papa na biso, ko la koko na biso, o ya tiki biso donc ça la vraiment passe quoi. Donc merci beaucoup. To senga kana ba ndeko bo soutenir biso partout dans le monde. Beaucoup ba toujours na ko soutenir biso, to bo soutenir biso vraiment et ça la biso bien. Muto azana numéro ya chef na biso Branly pe batno surtout. Bana pour ça va contacter chef na biso Branly numéro de téléphone ezawana boko contacter akoyebisa bino comment papa kufa ki salama ki nini pour abungisa molimo ya papa na bango donc merci beaucoup na bino tout obolinga nga pe Fashion Miguel le vieux de la presse congolaise nga pe na linga bino vraiment na tina yango monike na continuer la bino toujours musala na continuer ko la bino toujours ba biloko bien au bino bo sepela nango en tout cas merci beaucoup. Nabatu tout, merci beaucoup Nababonné Nabiso, merci na Yemorope, Herman Pro, a filmé, moto a filmé, Bisanga sous ma bébé, tous en abino vraiment ensemble dans la reste nazana Herman Pro, azo mekepe ko tambusa tamusa image total atala. Yokanga mawa, polo yokamawa. Yokanga mawa, kolo yokamawa. Yokanga mawa, kolo yokamawa. Na mabenyo so na salaki, kolo yokamawa. Na mabenyo so na salaki, kolo yokamawa. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia! Oh Seigneur, my God! Moto alobaka mingi azanga kakosumuka te. L'amour na biso to pova de la langue na somo kimingi
pena mokili montre ton jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi mon Seigneur naye liboso na yo Nzamba bama Joël, venez à moi de toute votre terre, avec le jeûne, avec le pleurs et de lamentation. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Papa sur la mité, mon ami, non casse, non menteur. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Masumweza mapena miswa Nzambika. Masumweza mapena miswa Nzambeka. C'est la mort. C'est la vie. C'est la vie Boyoma ya mulwelwe oh ya mulwelwe bana banzambi bakadilanga mulwelwe na masumu mulwelwe ya diata mulwelwe ingénieur tonton Picodo diata mulwelwe lukinatinanga mulwelwe lukinatinanga mulwelwe ingénieur Clément Bisele natinanga mulwelwe ala banzambi bakadilanga mulwelwe lutina masumu mulwelwe yata mulwelwe mama Matinda Mansanga yata mulwelwe lukinatinanga mulwelwe mulwelwe
nge mulwelwe 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 etumadiata diata mulwelwe imiele diata mulwelwe lukinatinanga mulwelwe lukinatinanga mulwelwe 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 Mama Charlotte Munzimbu Merci parce que olingaki ete na mokolo lelo tozala oyo esika mpona kolela mpona kokabola mawa na famille ya ndeko na biso papa Emmanuel. Merci mpona yango ya solo tozala na eliki ya ete atako ya sila kokufa kasi baoyo bazala na eliki ya lisekwa ete tokokota na mokolo na suka tokokota na nkembo na yawe mpe tokozala na ye libela na libela libonde na biso ezali ete nzambe esunga biso wana tozali kolongwa kati na esika oyo tambola na biso elongo kino tokokoma na cimetière oyo épargne biso baincident ya mabe kokoyela biso na nzela mpe sunga biso ete nyonso ebaloleka na malamu kino tokitisa nzoto ya mowei na ndenge de mer na ye. De le dire, bientôt nous allons faire la levée du corps et après ici, ceux qui n'iront pas au cimetière, nous allons nous retrouver à Kasavubu, au croisement de l'avenue Assosa Esport. C'était le domicile de Papa Emmanuel. C'est là-bas que nous allons offrir un bain de consolation après le cimetière. Alors, nous appelons le pasteur pour venir faire la prière de clôture avant que nous puissions fermer le cercueil. Yokanga mawa, polo yokamawa. Yokanga mawa, polo yokamawa. Yokanga mawa, polo yokamawa. Namabenyo sona salaki, polo yokamawa. Namabenyo sona salaki, polo yokamawa. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia! Oh Seigneur, my God! Bena mokili nakanisaki mingi na motema nanga ezali sumwe moto alobaka mingi azangaka kosumuka te. L'amour na biso topomodela lange na somoki mingi c'est vrai que Papa Manuel a dit que Bisso, c'est Atika Bisso, la commune a dit que demain, Bisso, tu es baqueté, tu vois, Isali, et c'est que tu me l'engagé, tant que Bisso est mon Bisso, enfin que tu vois qu'il y a un zéro, il y a malam. Il peut le bien, la Bisso était, il y a un temps, il y a un robotama, il y a un temps, il y a un Kufa. Papa Manuel a robotama qu'un certain jour, il y a aussi le Kufa un certain jour. yango na nzambe sotalisa biso ete eza malamu mingi kokende esika ya matanga ke esika ya fete parce que ya fete tokende tokomela tokolia tokotetuka on oublie que la mort existe kasi na sika ya liwa se rendre compte que
quoi qu'ils ont le tambour là, quoi que les bijoux, tout ça, comment on est un jour, tout ça, ma casse, mais un jour, tout ça, le papa Manuel Denga Azali Siko. Alléluia, Soko pasi soko liwayo Yoko longwa nangai te Sopa kimakila Esayon peso oncle Mama Oscarine Matondo maître d'école honorable Nzika Junior Aimé Mananga Fabrice Liela, sans microbe. Ismaël et Luzingu. Mutuya eza bolingo. Gabiso ozana bolingo te okokoma esiko te parce que toye pena Congo central. Totiki au revoir Kinshasa kuna. Toye pena na Kasangulu. Bolingo ya ndeko o to sala na musala. Kotala likambo ezuye. Ezakali kelembati. Tango ezwa kinga atika ingate. Tango ezuye na olala pongina ndako te. Tika na ya. Esa le sika nini ezokende. Yekuta yeko kuta biso to kundi papa. Bango bakanga na embouteillage makasi. Voilà donc azate me biso toza wana tozo représenter yembala moko. En tout cas, maman fille ya bon siko ba obazana ba tournage, o ba saboter. Papa mninga kufi me bo saboter bo pesa ni ba rendez-vous ya ba tournage me bo yebi ke le londe lobi okuna nde tozo bozo kunda mo papa na muninga mais yo zui rendez-vous ya tournage. Au moni ndengeni. Bon, problème nous c'est à considération. Les autres dépendent de mon tour ndengeni azozu la likambo. Tant au moni ke mutu oya kufi aza mutu ya pona ndeko wana en tout cas pona ngai okoyam ko travailler net eza na bato musu to lala ina souci bande. Peut-être azaki na musala alobi tika na ya kolala. Tika na ya kolala oui. Na ya kolala po lobi na kozala te. Tozaki na bango tozaki na ba fendi tozaki na bato ebele bazalaki wana. Ngape après ko kende na ngande ba yebisinga bino boyaki. Oui, ba yebisi biso pe ozalaki wana. Bato nyos to ba Christian Shoga zaki na bango na kuta ene susu ye azoya. Do bande ko bazalaki vraiment ebele. Ezo dépendre na mutu ndenga zwile likambo. Tant mususu ye pa ina ye likambango eswaka nango te to ekomelaka nango ye te ye moko ayebi kaka vraiment parce que to ko lo bana biso que notre tournage to tiango lobby lelo to leli na muninga parce que lobby so to la makambo papa ko ba lobby so papa ko ba oui akufeli maman lisusu papa ko ba so akufeli maman je vous informe lobby so to kozala wana to kozala parce que ba lobby mieux vona kende na na fête te mena kende kolela na moto azolela voilà c'est biblique merci Mami Via merci beaucoup merci bino en tout cas et ça nous a plaisir et comment on a bandé Kuba système en tout cas et ça nous a vraiment plaisir à tout ça musique ti bandé Kuba système merci beaucoup Bonli la vie continue toza ba orphelin na ngana bino toza ba orphelin donc to supporter kaka nzambe mtalingi bongo merci mes condoléances encore merci